Bola na mama paradis na ye na kiti bo ndiwe bande ezana ba stress et silibino donc to régler makambo o ezali na nyongwa mutu to chaye photo na Facebook awa na page to bambe awa ako futa nyongo po soko ningi o tambola ndenge ba kumsu ba tambola ki mukili mobimba te c'est chaud to chaye na page soko futa nyongo to za patron mo monta ba tu pasi na ndenge ya France. Aux en à droite, tu sur la émission, tu bandit émission, bah oh, on a peu bana ba Canada, na ba Londres, partout où qu'il mobimba. Na l'ingabino makasi, bonsoir nabino. Hein, bonsoir peu na oh, on a mon papa paradis, habite au gang. Si gazali des gros bisous na voilà. Moba là bas, tu es Chantal Bola. Papa paradis, voilà. Na bien na roi. Voilà. Bonsoir ba prince, na ba princesse, voilà. Toko solo là, ba patron bazala na français ba papa bazaïwa surtout mi de dessin na bazaïwa pour ba sénégalais, ba malien, ba camerounais, ba on peut bazala ba société na poto. Bonsoir ya nanga. Yama ya gitoko bonsoir. Ya Caro de Monaco. Ba camerounais peut bazala na ba société na poto to mona na ba Europe partout. Mais bazaïwa comment dire ki ndoki. Ba tonton ba zaïrois, ba papa ba zaïrois, o bozaka na ba société na ba France. O nzambe la musa sunga yo apesi yo moi société. Moi chua ki akosala moi loko. Ya ko foutra moi ba employeur par mois. Bozana bozora pe batamisala boza pe régloté. Ka ba zaïrois bazara régloté. Ka rabino. Au moins on déclare qu'importé société ça la 20 au foot raté pour mundela ki na ko malembe. Ti ba yo kango société. Mundela za bongo. Aux appels à l'employeur na kati basala kabata misala les problèmes les aboué ba tonton ba zaïrois ba papa ba zaïrois aux na ba société na ba ezaka na France cité ba Belgique partout on a les autres dresser na ba zaïrois na ba malien te na ba camerounais te pour na nini bozo sala ba ndeko na binombo yozwi ndeko na obi ke ndeko na za sans papier si je to sola ngwana ndeko na za sans papier mukande zaite ozwi na musala. Mais fouta ba mbongo tinde kona zo na mukabanda lundi kutu bango ba société bango odu osala kuna dimanche chafaudage wana ba mama bende na milai wana ko ba viole ke na space na kota ka wana milai so ki po risquer vi na o loboko e bukani ko e bukani bande ko msuba za ba futela ka ba chambre bande ko msuba za bana basina bana bazaka na ba studio fo futa ndako ndeko mo ndeko msuba tikela ki HLM ndako yazu ndako msusu mais ba déclarer trop. Ton comme dans le système qui ça va fonctionner va foutre à marater mais tous en la poto c'est quoi ce délire bah patron et comme il trop bozo foutre à bande qu'on a bien ba c'est wata ko lamka na hiver bozo ta bomona malili les alibanda malili les alibanda kiose rime qui tara karabo na tongo échappe bande ko ba battre échappe abandi banda vraiment les premiers ti les 30 dans musala échafaudage ya passi mais au moins il faut foutre moi 1500. Et comme il a fait du mois au patron, aujourd'hui on me chèque à 300, mais à 1500. Aujourd'hui le patron, aujourd'hui on me sala chèque à 300. Aujourd'hui peut s'appeler une explication. Que au moni nini papa. Est-ce que ça m'a sens bande comme ça zéro. Tout ça non sérieux. Ma belle au lien ma frère. Faut bien me donner aussi mi qui ça ma belle. Ma belle zali toujours pour la messa. Kaolin. Ma belle zali. Tu es lobé la maman paradis télévision no likambo poto yo laksana ba photo yeba papa maman so koza na société na France ba tindika photo futa ka bana misala na hote futa ka bande ko na hote so ki na zwi photo na oya na ngokaka watala to che a oh François oh Albert oh Julien oh nani bo futa ka ba kombo ba tuté bo futa ka ba employeur te to yo ko chao a ba pando sa ma société na ke mabe. Donc bon foot rabana misala yon to ko sala émission pour baleli maman paradis faut sala émission na yo salaka voilà to yesus na côté ya bato bazana ba mikanda neti basi bazana ba mikanda ba film su ba mikanda ba garçon su bazana mikanda muninga bazana mukanda te ala msuna bana we ba potonde za kaso yo kubwa kingunda bangunda mse ba province simara bangunda lelo simara nango te po mundela timbela na EPG poza ya mo ndoki akota na kata ngunda yemo wasala ngunda ndoki yemo ba kota na kata kindoki agenda obebisa bangunda baninga
Mwana bwaki mangunda mukanda mobulu mukanda mo ikeleve mo kokoso mo nini. To sala ni. Ah ndeko na ngai apesa mo mukanda na ona sala na banda mo musala tout sala. Ozala gentil ayaka na opesa ondeza na opesa ona CV na opesa sala osala bana pourquoi sala pas osala te to bandaka na gentil ko pesa muninga mukanda mais là muninga zo mukanda akebeta femme de chambre pour mikanda ba vite fait bon si mara ba femme de chambre pour musala femme de chambre ko kota lelo ok komisi lelo moi une semaine moi 2 jours basanini ba bengi ok musala moi vite fait ngwana bande ko nanga muninga bandi musala femme de chambre abiso ko musala na ibisi ba bata ibisi bazara encore ene bisa no bata ibisi ibisi hotel bazara ba chambre na bisa no ba pesa ba chambre bondi mate au moins la personne mususu 35 chambres 35 chambres wandi ko sala 35 chambres mukanda na yote malili pe libanda. Ce qui peut na moi écoute, on a pas fait ça na hiver que na moi, pour na moi c'est chaud na bisa bino, moi bandara 5h du matin na poto. Baby moi ya poto. Tu vois comme à 10h. Au lembi, comme on va faire ça on dit ça moto l'équipe, ouais ça tout dans la moto. Tout dans la douche fait le webit. Ce qu'on muninga bandi ko sala musala wana, femme de chambre. Abandi ngo siko 35 chambres beti. Ce qu'on abandi sala ngo ya lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour le dimanche, on va foutre un salaire doublé. Si on a un cocoson, on va foutre un doublé. Il y a un week-end, oui, nous allons faire la porte au Moussala week-end, les go et Moussala week-end. On doublé, Nézala, on a sali à Tabino Moko, on a besoin de Ndoki, websa. À ces émissions, maman parle, on se soit fait la kitty, on a un bokonzo, on a bien un kitty à bokonzo. Vous avez Ndoki? N'habitez pas à ma bébé, vous avez un Congolais. Comment vous avez un bébé pour un Congolais? Comment pourquoi ça na eni kento? Pourquoi Congolais? Congolaise, Congolais. Hein, na benga blota ba RDC. RDC à moi si RDC mobile. Vous avez un eni comme RDC. Hein? Ba Zaïrois, na ba Zaïroise. Mitema ba pesa bino. Nzambe pa pesa bino bozui. Alingo pesa bino bozui. Pour peuple congolais souffrira terre. Maga tozo dinda na mai kuna na ba mboka na ba mboto tozo dinda mais tozaka mais so botali bien bande ko nanga tozonga ka bato congolais souffrira te congolais souffrira te papa bikolo mususu tozo na lupemba mo ba pesa biso maga tona so bata buzoba po to bata buzoba bandi na ye moko bato sala Congo na pa ba koko to bata buzoba to ko sarate biso toza bata buzoba biso to ndima ba congolais. Même si maman paradis, nous avons un buzoba, nous avons paradis, nous avons un buzoba. École on a biso Congo. Mouninga suko forme de chambre, bon boulé, ibis hôtel. Après ça a 35. Otandi. Obi na kata ba chambre no kutana ni na kati kuna. Bande kolanga na ebisa bino. Oko kutana na makambo kuna na hotel na ebisa yo. Mais mbongo hotel ba maman musu ba bengisa na bana na poto, ba bengisa na ba famille na ba poto. Oko kuta na yebiso ba biloko kuna po batu musuba zaka ya futi hotel na ye akobima bongo te ajuna ba chips abogi na douche abogi na toilette abogi na mbetu donc apandi donc yezo regretter yezo mona teke pisike la sege ponga zaki na mwasi na ye ubeye mo po hotel zaka to mema mwasi na mobali non apandi o mutu moko juif mo na ba kuba juif batu o bandi bu moko mitema bena koto hotel a futelo mbo o to sana hotel tout monnaie ako panzelo ba sandwich partout avant bima kende tout ça là comme ninga lokoti ba bloka na so sala ngo na fin du mois pe femme de chambre futa un peu malongate ça dépend hôtel là msu ba 5 étoiles okuta na hôtel mobe bobeta kana msu 15 chambres mais c'est luxe wana kuma msu ba 1000 mois 200 pour 1500 euros pe et ba to koma comme ninga beti trajet na yebongo beti aya ba fouti pe mbongo pona zo pesa mukanda quand tu viens aux cas raison on peut sina ribi mbongo kolenga na compte ya yo siko muninga kuna wa kusenga mbongo na yebike ba fouti ba ninga nyoso na musala bazala bakati bazala mikanda yesu kolenga ya oluka yo asenga mbongo na ye ba fouti là nazo sala lisole za bien na téléphone ya ndeni na musala zo lega bien bien moi na musala zo lega bien mais pas si ya sala ka poteza polier sa bana pobwe mais yele mbongo koleka na yebisa bino mabele kota na munoko na mabele ya kaole abo mabele sala bien wale kusikia na suka ya minu kuna
na kagia on sugobe ezo bimusaka maye qui la gorge ça va bien mais ça va mabe bola ndanga tene lia mabele boye bo lia mabele kangi bino kimbudi ya ouais gimbo kanga bino gimbudi ngama bo opération ah ngala ngama paradis c'est comme ninga sali bongo aye ata bino moko ya pesa mbongo la été longola frais na yo to za ba frais de banque mbongo mninga leki mais zo va devuna conseiller te muninga bike mbongo le leki bo za mabele moi je la mungu wana et quand on a lito à gauche c'est bon bolimbi saka mabelende ya fifi là na lera mabelebe inspiration ya fifi ye mère des filles qui ngasa na suka ponda limondo shagi mama bode na 3 S de Panamos luta zinga motema robingele et quand na suka c'est bon famille paradis oye na WhatsApp bino na linga bino makasi oye famille paradis à maman paradis des gros bisous moninga yako senga mbongo na fin du mois olukeli ye ba problème comme mbo futa yi moninga 1200 moninga ko za na ndaku akofuta la mtsena mbale ba luwa chambre bien na bana na ende ba za kan hôtel be ba 115 kan ndenge zalaka waza ko waza bana na 115 akobima na ye 115 bengane na tongo ye bimi na kesa musala na ye suka yo zo mbongo na ye bande ko na ngata bino moko olie madame osala exprès okiti mana carte na yo obedi ma 300 €. Tellement solde. Moi, ma solde baisse ma 1252 centimes. Obedi, moi, 1252 centimes. Yo, obedi à 300 €. Mais mon ninga za nda kufa futa liye sabana. Fati ndape moi choke na gisasa, biso bi famille gisasa, bandeka so ba sasa ba le koso, bandeka so gisasa le koso. Ato tinele mbongo les 5. Les 5 là za no mayela robengo. Au moins la kutu tinele les 5. Les 12 ba bengi ya kosi yo ba tutaki ndeko na biso na kombi. Biso be batama osani otindi olo ko le buka na batia sima muninga osenga mbo bendi 300 donc yo mos ko zo calculer bon là ozo kita l'escalier na bendi carte ble na o ki otali solde muninga mba futi mbongo boy yo mos ko calculer falo sa projet muninga te yo ko calculer projet na bon ne za boye projet na nga ya ngo na on peut c'est 300 l'air ya d'explication j'ai pas en même temps explication on peut ça non, parce que 300 €, elle a mis quand elle a découvert. So découvert, oh, quand on me salue, on a chèque mobile, voilà. Donc, Mouninga salagi na femme de chambre sans pitié, bah quand elle bosa bandoki, bon bino, bon bandoki. Bosa bandoki, solo na ebisa bino. Mais toi bandoki, to lia batute. Bosa bandoki. Mouninga pa ye wana le. Ndenge nini bio ya bien na téléphone, Mouninga pa so bisa, lo kasa ko so mbongo ne salaire malonga li solo. Donc il faut qu'on s'allie solo. So tonga mutute, congolais so tongi mutute na journée za rabiete. To tonga kana biso tuna ba papa na ba mama to tonga tout ça semblate. Na ba koko pe ba tonga ka. Mona koko tonga cousine moi kala koko. Wala li solo na téléphone. Muninga comme na ndaku nao. Pesa ngambongo ile siko bande explication bande pe no jite. Mama ça. Ozena sisi ko lia olambi party na osisi pesa bande siko explication. Bon muninga bi ka zo mbongo na kende. Yoka yo siko explication yoka yo. Ah oui, bien que désolé, na comprendre te ba banque o mandenge zalaka. Na comprendre conseil na ngate quand il nga o. Ça quand ba problème. Mbongo me leki na moni. Papa sol diango mbongo leki mais mwana bende zate. Mais vous avez courage on peut ça mon comme ninga be na courage ta biso ke mais to kita na se pesa nga carte no mona geta la non parce que mon kolo mukanda yo ribi yo carte yo konti na yo nga za na sans papier nga na ye na nga ka na ye kaka muningo yedenga mais mbongo na nga e community yo mto donc mbongo no so mona so be pesa nga ta 1000 € pamba yo tika na 300 €. Oh mozo mona neti zaki mbongo no bimisi na konti no pesinga. Mais pourquoi ba Congolais vous aboyez? Pourquoi vous êtes comme ça les Congolais? Pourquoi tous aboyez? Pourquoi? Na suma rapport rebelle pour tout le monde on sala ma muninga ke suicidé age quoi na gare du nord na très suicidé. Ce que vous payez 300 €, il se fout à chambre, il va foutre à ndako. Il va lire sa banane na 300 €. Il est bon en a choisi. Moi on a tant on appelle tiens ils ont bon pas noé. Là nous zaki dimanche, lundi,
fa kende kosala so na mukanda na yo yo mutu okangi ye deja opesi ye 300 okangi ye 1000 euro na ye po eza banko okangi ye mbongo na ye ye lendi ndenge aza wana lisusu il faut kende mosala est-ce que normal na baki bato baza aposala ya mosusu basola babenga na lisolo na biso so eza mwa elengi eza goût eza bien mpo mapade betanga masola bien bobenga nga na whatsapp yana lobaki na bai na peine normal vraiment nazala mwana mobulu po taka nga nazala na pavillon mwa réseau nanga ezala mobulu me bomeka kaka nayebi te mpona rate mwa appel mais so bozokoma mpe te nga moma paradis na bino naza na yaka nalobi likambo pampan tosilani polo ezalaki émission boye mais oyo eza aposa loba abengi mais tozangi émission nalobela bino bapatron bazairwa na bafille ya bacongolais na babibali ya bacongolais batonto bino bazairwa nabenga minoto bazairwa ça se fait pas ezalaka te so moninga asali na mokanda na yo olongoli soki azwaka mwa 1300 yaya longola ata 300 mpo eza ebele oyebi bongo bafrai yango ya bakarte bien na babanke ezalaka ba 50 euros bon mpona motema mabe te longola ata 200 apesa moninga 1100 na ye te apesa moninga 1100 na ye ana mambo osala mpona ozwi barapport trop aza mambo kosala po atindela bandeko ne mbona kisasa po ayaki poto mokanda ezomonana te ye poto mais azosala azodebrouye bino mobolobaka bato bayiba o mabe bayibi mutu sikoyo akenda sana mokanda mutu yo moko oyibi ye mbongo mais congolais toza ndenge nini tozaka bandoki biso toza bandoki biso eloko ezangaka tokwera na banzeta bato topumbaka tokwera na bandaka abisikala mpe toposo moni 2020 tobanda kokwera bandaka bato okende koloka mwa beko okompa te na 5 ya 10 matin mokolo ndako oke mosala akangi ona na liboso ya toilette na ye yo sikoyo pesa explication bayebi yo oyo bayebi yo nadine yo sikoyo kuna ndaka chantal bakangi yo kuna okoluka nini mino kasika bandoki nde bando okwela bakisasa na banzete 2020 tokokanga mosusu na bapoto awa mpo moninga asali na mbongo na ye totiaka kuna stop tozongi na bapatron bazairwa bapatron bino mpe chafaudage wana milai wana kola baviole oyo bafize mpe kotekendaka wa bomona banzeta bachafaudage ande eza bamibali misusu babwana na basi na mwana bandako kola bamisala bachafaudage wana botika kozala na kindoki bongo bazairwa ngakuna zata bwa badana sala ba photo na bino ono sebi kana société na poto afutaka bande kwa mibali mbongo te bande kwa basi mbongo te société ménage ya chafaudage ya électricité ya pompier bino boye bakandenge bozawana o ambulancier na bana ko ficher bino awa na zabe na avocat kuto ezalanga bien na fiche yo comme ça là que nous reporter plainte na toke to fundi yo na employeur na yo toke to fundi yo na musala na commissariat asali saka muto dans les noirs muto aza sans papier aza na mukanda te ya asali saka puis ya mela ke mbongo ne o mona suko ne ko yindela o par l'état o mona maka muto wana suko soka kutani siko na avocat moka bien na juge moka bien ye ba pesi ye mukanda yo sikoyo e yindeli société na yo e yindeli vino obi na poto so la société mondiale la télémelo ebi ndenge sili saka soko za kolata weston olata la gomme na bo saka ne Esther Angelos bami mumba olata la gomme na ebisa bino toza na poto te donc ici c'est Paris ici c'est pas Kata ici c'est l'Europe ça mo bembo koto ya a préfère ku lata la gomme na kisasa ole amatembele moni mboka mabe ya mboko poto siko yo ozo futa batuté. Bon, comment on a la grimace? Oui, chérie. Je veux quoi? Bientôt. Bon, comment on a la grimace? Ah, hier, bon, papi a ça mon candidat. Ndenge nazo futa ye salaire na été muninga oke na bachafaudage ya passé. Sora ya meki, au moins na osenga surtout ba patron. Moi muto zo senga mbongo na ye pa na yo asala ki na société na yo azapa zo sala. Osenga mbongo comme memele. Oh, comment vous pouvez compréhension, vous pouvez passer 250 euros, 500 euros, explication. Oh, moninga ina palais. Oh, bon, il y en a qui parlent na yo. Ah, c'est ça le problème qui parle na yo. So yo nanda kuno, est-ce y a un problème ne? Y a je pas na yo. Futa mbongo musala na ye. Yango mo ba société ba zéro kufaka. Yango mo na ba zéro ko sa la société 10 ans te. Mo ba zéro la ba mboko. O asala ba société la 10 ans. C'est que azama yele. Alandra mat mundele na droit chemin. C'est une vérité. Boyebi bangote beaucoup tana bango asala la société coûtana après 5 ans. 5 ans de belle après 2 ans. Ah, société koufa. On a explication pour abunda la employeur. Ba funda ye.
papa muto ça le pas na pesa ye mbongo ko pesa ye mbongo soko ko lien na yo po bo lien déjà po na ba salaire musu ba salaire ba chafodage ne pas munele na normal moi muto ko zo le musu 2000 mais yo te moza zero obokisi ba na 1300 pa pesa ye mbongo mabe pesa mbongo na ye. Et là, on est à mobile bendana sur raté. Abi bazero pe na comprendre bien ça bon ça échafaudage té. Na poto awa, beaucoup mo yebla ko kangama bendana na bato ba laksa bino. Omona ma kangi ba crochet na asimi ndiye bato ba kita na parachute likolo. Ba mataraka ka boy. Mona ba sala ta na hiver mabulu akanga échappe na hiver. Surtout na été. Ba mona ka passe ma bale kufa kana ndako. Soki mama sombi ba benga onini. Eloko ni ba benga onini. Atoté. Atoté. Moi, si vous avez ma casse de mon bal à salle à chafaudage, vous me les gars toté. Bébé toté. Batanga vous c'est là ma casse pour la mi comme papa. Pour mi votre salle à chafaudage, parce qu'on a bassi nanda. Yo on a bassi pour comment tromper mi bali na bango. Mon bal a dit ko nio comme dit kolo kuna. Sombele toté la belle épinard, tele wana. Parce que patron on a fait ni moi bon azo pesa te mon bal a la moralité. Azo quand ça se faut vous foutre à chambre, ou vous foutre à courant, ou vous battez la blonde mon ko sala bande ko gisasa. Allez patron ceux qui Jean-Louis. Ceux qui patron nani patron to yala ba photo dans notre chat no kabeta. Ceux qui na yeka ka. Vous voyez là na zo na zo chao ka, na adresse. D'abord que no luko. Po yaba katina yaka na chao awa. C'est que la salle de enquête, moi connais bisabino mon comprendre té. Na salle de vraiment na zona ba photo ya na ba photo pour foutre ba nyon, na ba photo bana na yo. Popino bo za ba patron ba 0 za na ba si 4. Ozo foutre ba to ba employeur te mo za na ba si 10, ba si 5. Bata misala na yo ba zo salle lo musala pour musala ne avancer, yo déclarer ben po, mais ozo foutre ba ngote. Mais koto yo sombe la ba si tala bilo bo za na ba se no 4 4. Bo za la bongo. Nga skole na royela ba photo na bino. Na une photo mwana ya cousine ya yo mo employeur ya moi chino andako donc ya société na yo do yo ficho awa mon écran o na yo ficho we tozo tala o tozo seka bata ba commentaire bi bazawana ya fifa o seka na ye limbondo o seka na ye pondo limbondo kinga sana o seka vaza o seka na dina o seka bo janona mela mai mabele kangami bazero ba mokota pona mo reverser bino malembe papa patron to ya daba koko na mlo bana ba gisasa ba okota bo banga te luta zinga motema robingele ba ko ya bango nyoso ya maya kitoko toko zala awa to chebino awa masala nga sanda ndombele motema gile wa gizo toko zala na chebino awa na zume bino obine na ko bobe loko soke tseka be bia na mbambi yo awa to zume obe ba moni yo yo mto futa ka batu te yango yo soko zaki na ba nyongo batu sali 4 ans wana lekisa 2020 zala siko réglo pour maman paradis pa telemeli kota ko batu bazo souffrir batu musuna ki sasa bazo yina bango na mbongo te mais faute na été faute ya papa Jean ya société a futa ka été ba comme comme si poto qui ça va fonctionner ba futa maté 10 à 20 ans na tanga mobutu bon même na poto pour muninga azangi papier pourquoi so bolingi sikona otanda bino ate bo futa ba employeur na bino bo futa ka batamna misala mbongo muninga la muka o sala na échafaudage ya asala ils ont pris 300 € sur 1500 €. Et comme ça mbongo ne bitumba bo bundi la explication bunda ayoki bembila yazo banga mukande zata kimi ke babengele mbila kimi atiki yona nyongo osumbi na nganda ale oluki sous employeur mususu papa ambalo tika tokola ko laksa bino oza ke mission ambalo tokola ko laksa bino ale na batu oyo bozolanda nga lelo nde to bande mission o bozana kati bolanda nga bandeko de partout boyebisa bango reni sa ye mama paradis aye wana kota société aye ko bongsela biso makambu na biso. Donc, moi, la prochaine fois, je vais vous dire que je vais vous dire que patron de compression. Et un problème, c'est que le numéro de téléphone ou WhatsApp na mir nanga. Obengi, tu es au parleur. Allez, monde a tché zoye, que mukile zoye kai. O peut se biso adresse ne, so peut adresse ne te. O peut se combo na ye. O peut adresse à société na ye. To bambe kaka, o lugi me photo na Facebook. Yango bo bloquer ka ba photo. Pour l'ena ko kota. Pour paradis ça la musala, toi la groupe paradis à WhatsApp ezana et ça là.
tozana ba écrivain bazawana bazo luka ba mère fille bazawana ba fifi ba vazi bazawana ba pondo limbondo bazawana ba kinga sana suka donc to poto zoyo eza la montée spectateur Colombo pas zoyo zo sala makamte to zona minute biso to zo réseaux sociaux d'internet pam to bambi wana linga sikoyo soni wane sila yo ke bampoya na no ba oleka awa ba bandisi ko lakisa bino ba papa boya bengaki mama boya bengi ngai eteli boye na sale pa na ye afuta na mbongo te kala te poto zana be mission ya kafuka futondo reverser bino a na bino mibali botika basi na bagisasa basi na bango se ba contenta kinga ba bengaki nga o botika basi na gisasa na bafama batata na bino boya poto bosundola basi po pesa ba ba position to zali ba mama pe o to zongeli ba fi ba pesa makasi on était sans on a diminué. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, maman Chantal. Bonsoir, maman. Boni? Oui, bonsoir. Oui, ça va, maman. La CP m'a cassé l'émission à yo. Mais il m'a intervenu si c'est possible. Oui, maman. Merci, maman. Ok, merci beaucoup, peuple congolais. Merci beaucoup, tous vos envies au Landabiso. Oh, c'est bien. Oh, c'est pas grave, dommage. Maman Chantal, c'est plus ma casse, l'émission dans l'élo, na lingla ko penzan de boy. On a penzanga, na s'y retrouver penza. Voilà, merci beaucoup. Par rapport à thème l'élo, si je veux dire l'élo, franchement, on a raison, ma casse. Nous, les Congolais, on n'est pas gentils, on est trop méchants. Congolais, on est mamabé. Congolais, maman Chantal. Congolais, on est mamabé. Ba patron belé bazan ba otala même il passe mon bazan bazo yo ka bazan baline il faut changer comportement na biso yo patron yo congolais hein maman allô yo tiki chassa oyi passe à Congo ndenge zalaka oyi passe à Mbongo ndenge zalaka OK c'est bon au komi na poto nzamba sundi yo au fond l'entreprise même si moi 20 personnes même si moi 15 personnes bah faut travailler si ko ndé comme ninga pa oti Congo aye ce pas tika ki moi si ce ka tika bana ce ka tika libota ce qui peut ateka eteni ndamba lopango aye poto ozu muninga na mukanda te amu travailler pa na yo pesa muninga mbongo et comme le 50 le veut qu'on a 30 le veut qu'on a 80 tu te rends pas compte que mon a travaillé même si na moi si na Congo même si na poto a ça foutre la chambre on n'a même pas la souci à ndeko na Congolais franchement Congolais pourquoi tu as monté ma bé si na niveau boy même si tu travailles na sa malili na sa neige même si na sa moi ou la poto ezanga mo pépé même nous le pendant les premiers styles quand la fin de mon pépé qu'est-ce que vous on quand ça dit que nous n'avons pas fukami au Seigneur merci Seigneur vous savez que les malamo si tu rends compte que na bana o saba lelo et on quitte pas bana na lobby mbonga moto kia batu yo pendant ça boss na kit na yo moninga va travailler dans les noirs aux mbongo meli moninga mais ça c'est quel comportement hein les Congolais pour se comporter jusqu'à ce niveau on torture moninga na on torture Camerounais te Brazzavillois te Ivoiriens te Sénégalais on torture Congolais ça c'est quel cœur. Et moi, nous vivons réellement des aboyés, ma patron, on va dire entre ceux qui disent employeurs, ceux 15 employeurs. Il faut changer ma sale comportement. Je vous jure, maman Chantal, aux yeux photos, ton mami kiwana, n'a pas comment tu on va pas. Bilo tozo a sans papier, ba travailler au noir, ko banga te, ça fait na droit ndenge mo la poto awa. O wa futo monter kende la police qui no funda yi. Mo da pesa mo kala apesa mo kala msi ambuya ya mayuya. Mais o travailler nango kende ko funda ye, mais rebe ko zongela ye, o ko tika ye bongo, o kangi munako abilisio lelo, abitusko moi na bala ko mba wo ko no suka wapi. Biso be bata poto balinga be mbongo loko sa mbongo. Amo ko mbala mena to atinde muta pendant 1 mois. La so ko la pesa mbongo. Te maman zela papa la pesa mbongo te. Bona boy ko pe chef a lokuta mais moi c'est ngape mbongo. Ça qui a goûté paille. On se mninga mal à l'aise. Un papa, ton score lingi va pas se voir une bango. Voilà. Hein? Voilà. Et c'est la qualité, faut comportement la biso.
Mon appelé toi à Moussala. Et puis qui n'a pas quoi, la fin du mois, moi c'est Naïkoto, moi Kabel, moi Chinazara, moi HM, moi Primax, so peut se nous comme bon, so moi c'est Naboyaye. Ben lanzala. Yusna moi c'est pas dondo, bah t'as la boki mabanga, ben mba ntembu, okomi boss banganda ba terrasse na muninga na mutoka muninga. Voilà. Est-ce que Zalaka bien congolais? Est-ce que Zalaka Boko kufa moi moi boko kufa lo, si ça a pâté tondi tout ça ça fait partie de la Katiwana. Le coton de l'issue, n'est-ce silité? Et s'il a des moutons? Tout le monde qui quitte des moutons, ma belle paille. Quoi? Ceux qui moutons, les moutons, la boutique de Sandoki. Bon, on se moque à mouton Meli. On peut se mouton bon, on verra Kindoki. Oh, maman, c'est la casse dans soit de soupe. Bako, bon, ben, on va intervenir parce que la carte était belée, bako, on va sur ma carte. Nous, les Congolais, c'est comme un Congolais. On fâché. Bisous, on l'ingana, la pour fâcher mon Congo Sima. Tout le monde, c'est ce qu'on va voir là, on dégaine. Non, maman chantait la TikTok, merci beaucoup. Bonne toling, la président de Boye. Merci, merci maman. Merci beaucoup, Kideli Bosso. Ex de Panamos. Merci beaucoup, maman, merci. Moninga vase d'honneur, ex de Panamos. Merci, maman Nadine. Tout le monde, maman Nadine, il y a pas ça, moninga nangai, tout ça, la moussala média, ndeko nangai. Tout ça, bison bele basta, tout ça, la moussala, to kabola rabino liloba. Nous, tout ça, kabola. Eza malamu te na yebi ke ba patron bozao bokota ki bobimi bozo mona nga bomoni nde boza bozo tala bobie mona moso azui dossier na biso nde boza na bolobi bon bon botaka na ba photo poko loba bebe na zo loba mele na ba photo ya ba yaya ya ba tonto to yebi na ba chafaudage na yebi bine belete bosili ça ba garçon ba château rouge on ba tumsu ba lekana na château rouge na akoma omene desperados banda tongo pour ba château rouge ba à 11h avant dîner banda tongo chibutu bozo tu ne ndeko asala katende ni ne garçon boy masala kate nzoka abeta ba chafaudage na ba niveau moko ba pesa mbongo te soka calculer ba mbongo na o eza pa ba patron wana na bisa bino lekata ba 30 000 euros mais ye ama osenga ne ba 2,50 € na ba château rouge. Ce qu'on a en Hollande, nyongo. Ba signer avec papier te. Contrat pesate. On est là ka pinga, ça va hein. Papier pesate. Ce qu'on a en Hollande, azate. On m'a bande comme ça bazo kufa na cimetière à Pantin. Ndenge ba lobaki, ndenge toka ki voice sa papa mususu. Kasi ba souci wana pété, hiver mobimba bimi. Pour un mbongo, moi si pe suko koto mbongo ezate. Basu be basi pe compréhension modèle wana na biso kuta na moi c'est compréhension ndiye mama waso. O sambwet, ozo ça va moi si ozo benga ma patron. Na miso moi si. Patron foutinga te mais moi ça bote le compréhension que yo coopérer na patron. Et compréhension, ba neti basi basi na ba ndoki. Mobali mo benga lembi. Abengani mobali wana na malili ke yo ba doka kata ba bengani ke o via chambre souci koti allez AVC cimetière à Pantin biso zo ke no kunda ko lela yo mfu bozana bon nzambe fo ko sambelaka moi be moi ça bengani ope na ndaku boy parce que moi so ndimo te patron zo ndimo te obengi patron na misu na mais moi ça mon ko beti grico tika au soleil de la patron on libanda so komi na ndaku obenga osala neti be non basi ya solo ba mama ba papa bazo futa ba tonton mibali te o ba mataka chafaudage bazo futa ba mote pa ba patron bo futa ba ndeko na bino ba mbongo c'est pas bien yo sali société na yo en plus soko landeli bango bien na ben pona ba futa raté na ba taxe na bango ba futa raté ya société yesu ko o mona sana basi na 7 hein akenda kono siko ba basi mona lati sengeli bumo bimie munene wana vandi na kiti boy beli safu likaya bukuanga me kuna bananda ndako bampoya nde bazana bazoliate na bandako na bango ana baki na WhatsApp m'appelle normal bon voilà to yo kanani c'est qui encore allô bon Baby gama pa diso za alini batabankento pe babandaka oaza mutanketo to kati voilà poto kata pe kala te pose mission monte to beta 2 heures du temps to ruminate ya fifi so moni air to pesa ge beti ale o kati bo ma pa deso panzana e awa azolo banae allô
Bon, namoni bozolo batenga na kati ponga na za émission hein. Na za émission, namoni bobengi bozolo baté. Merci beaucoup. Na kati, au revoir. Vous comprenez votre banquier, tout le monde parle à ligne. Tu vas pour déranger, tu peux pas déranger, tu zapper. Tu comprends ma papa. Eh ma patron, tu vas mettre la bino c'était to la mukeli bino. Vous ma famille paradis nezana. Mutu mo ka soka zi pose ba. Atana musala, azana bino maele. Tu zo luka ba patron wana. Eh mama inga. Tu luka ba patron là déjà ba bimi. Pour deux ans ma patron bien ba foutre ba poyer na bango. Quoi chérie? On va foutre ba poyer na bango, a foutre salaire na ya normal. Chaque fin du mois, pourquoi les Maliens ont des problèmes? Les Maliens ont des problèmes, mais surtout ceux qui Zaïrois, ça n'est pas sénégalais. Oh, à cause de le pont, on a dit ça. Chaque fin du mois, ils ont foutu un bon, on a sans problème. Mais ceux qui ont ça n'est pas Zaïrois. Ils ont fait un moukandate. Maman nangai ya mimi ngambu te ya mimi ngambu donc elle bakange singala kingo mbongo na yemo kala mukala tongo akenda ko sala masala nga Iva bonsoir nao akenda ko sala mais et comme il y a problème o sa pena mukanda mutu sali fin du mois pesa mwana mwasa batu mbongo na ye pesa mwana mobala batu mbongo na ye pe na bala mibali mwana cousin ye allô. Ah? Nazandoki. Ne bango batona ninyo sa bazaba ndoki. Banana o. Bata ba patron? Ne bango nyoso wana bazo tshao so mutu pasa bazaba nchor. Merci ma chérie, mais toza makambo wana lelo te ya ma bébé belle nanga. Tozo la masole mission. Bon mais ate mais la vie que bazaba ndoki. Na benga susu mkosa susu life musufu na basu bazaba ndoki za on a 4 la patron li André na Allemagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko moi si bonne soirée. Kitoko. Merci. Bon, toi yamba lisusu ndeko moi si mususu obenga. Allô? Oui, allô? Allô? Ah? Allô? Allô? Allô, ils ont invité Kati Falo Kata parce que ils ont bon comprendre kaka to ça émission te boli bisanga ba papa maman bo benga te pona ba rando rando ça s'il vous plaît. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir maman. Boni. Maman passe bon. Non, tranquille. Ah maman passe ça va hein? Allô? Allô? Oui, ça va Qui vient y aller? Au nom de... Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, ma paradis. Bonsoir. N'avez fait, on a toujours en direct, hein, on a intervenir par rapport à ce sujet n'avait à l'élo. Il y a un patron, oui. Au bafuta, employé en avant bien té. Nazan direct, ma chérie, va te voir Orlando. Ndeka bat balobara muyaka moko afingsa bayaka nyonso. Oui. Moi, je sais qu'il y a des patrons aussi qui sont sérieux, oui. Qui payent bien, va travailler en avant. Mais il y a aussi des travailleurs, au bazar malgré que ba sans papier, ba respecter penisala na bangote. Moi, j'ai un mari qui est patron, qui paye bien ses employés, mais travailleurs, respecter misala na bangote. Moi, je suis désolée, c'est vrai que Moutoumoko a fini ça, mais patron, surtout ça, on a panier mon côté, parce que oh, il y a bien baza et belé, oh, puis ma et belé. Donc là, on a encore Yoloba, il y a Wana, donc tout ça la différence. Nous, c'était pas ma bé. Il y a belé baza bien, mais il y a ma bé fait baza pe belé. Donc, toi, il y a bakaka, patron, il y a au coué là. Donc voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup, Nayo Kassi. Merci, ma chérie. Merci beaucoup.
Bon, on a branché baffle, on a mon épée sangassine. Tout le monde pende comme moi si pende en autre loba kabi. Et ça va patron n'y sauté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et ça n'y sauté maman pour yo pe yo foutara bien. Oh, ça na mawabatuana. Oh, bazo sala et pana et vous avez raison. Tout le blasco bato ba foutara batu te wana ba patron wana. Oh, ba demo na wana. Oh, ba satana wana ya bandoki wana tozolo bela. Merci maman. Vous avez un bon salon baffle. Eh. Oh, mon papa paradis. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, maman paradis. Non, le bac du Kabomoko. Et on a sujet au thème. Chimène, Jip, le quoi, bando, le quoi, banganga, oh, papa, na telemba ou chimène. Moi si excusez-moi, pardon. Sur la carte de notre téléphone, au monde, ma belle, s'il te plaît, c'est une émission haute de Kolanga, pardon, s'il vous plaît. Pardon, vraiment. Pardon, ma disciple, pardon. Na yebi yote menebi Kolanga, s'il te plaît. Bon, silicate. Na obligé au kata yo limbisanga, mon public, elle a d'ambition. Pardon, limbisanga. Ouh. Voilà, bon, excusez-moi. Bon. Na évité ce bozo quand on a bien quitté téléphone assez. Musique où tu soues après. S'agit de celle qui a téléphone ayo uzaka ba G. Wala ba G na. Voilà. Bon limbi sanga na désolé. Non désolé c'est émission. Voilà. Oh benga pas le ba mabe pour la minute tout dans l'émission na kokata. Voilà. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, pardon. Mais bonsoir, pardon. Ça va m'bokanine pour petit bonjour. Non, on a rien. Ah, d'accord. Bonsoir. Moi, voilà. Dans l'émission, tu vas dire Dolana, na mon sujet au lobby là, et là vraiment très important. Oui. Par rapport il y a Bissau Congolais. Oui. Voilà. Oui. Bonjour, Kabiso bien. Bonjour, Kabiso bien, votre chaba j'aime. Pour la quitter téléphone assez. Papa Lobana. So, il y a un mot qu'on dit à Kaka. Ozi ya noma ma procédure au moins sala masiko ko vanda pe boutique la bafuta pale na ebiso nga sala pa mutu moko na bona koma sa ne di place na sala na société boîte intérim na société ko mukanda le so imbo ilikani au moins 1350 boyoka na 20% après sur 500. Je me souviens que madame va faire ça, ça et voilà, mais madame qui va voir un bon, on va dire pas qu'il n'a pas ça passe, mais non, attends un jour, tu dois avoir un canal fait dans la mer, congolais, en termes de biseau, tu as la nationalité, ni surtout ma camoufle sur le camoufle, ils ont pas biseau. Voilà. À Limbo, habitant à Paris foot, à ça, on va ramener, mais à Bossani, on a besoin, on a la famille, la Congo, on va dire, moi, on a la poteau, il faut foutre un naga, mais t'as pas l'eau, vous avez les gens. Oh, coup na décembre, on va foutre un bon bout, il y a qui n'a pas tant à la Congo, on a pas dit qu'on a autant la table. Donc, on va s'en aller à la salle à 10 places. La salle à la boîte, je ne sais pas si on a une salle, et puis la salle à pas pour Mukanda. Ma mingi, papa. Papa, il fallait que tu sois azana nyongono kutu papa ngana linga ki kutu bwe magalo bi kombo kolobate membala simata kombo kolobate olandinga na privé tindelinga photo na ye ngana ocha kombo na ote ye mokona na kolaksa photo na ye ako lukwa pesa mbongo no bato nyonso azaki na nyongo ako pesa mbongo po mukili mobimbe kotala ye toko panza esa ko mukili mobimba to komi bongo parce que mutema bia Congolais soka yebi kaka ozana mukanda te abia obuma esclave madame ndiaza awa yebi wachoboka kami ndipo za ado ina biso sika bode tambo zira kama mama bandiza laka awacho sana bafuti ye 500 et 600 700 pour mukanda apesa 450 yoka uti nona batwa nana boy fiche de paye moi mona na kuja tate yoka ata kutu les alaratin
Maman balasi malanda la privé. Na yebisa yo, chaka de bati, je moi si je ne tire nga pona na mission, no mshimo kuna mwana na garde yo zo yimba imboimba so Karim so ina na même je de makka. Oui papa, loba. On a vu comme quoi ce bati, je mo ko de tia boy o chito intervenir pour to partager ba idée par rapport à une chose comme mama nga mo so ngai moko. Na vivre mo, na foute à moi parler na so moi 500 mais. Donc quoi il dit que mon Dieu na foute à parler 500. Première tranche, après ça, 500. Mamie. On va avoir 45 €. On va aller sur des mots tout à l'heure. Ce qu'on a beau, ce qu'on peut se prendre dans la droite, sauf que la bigue, elle a fondé pas mille, mais quand on est, elle a ça, elle ouvre une pour t'arrêter. Au moins, tu es obligé de la mer. Vous comme la mer du binom balé, oui, oui. Voilà. Mais tu ressens le mot à l'arabe. Mais, dans ma soumara. Nzamba Rosunga, papa. Nzamba Rosunga. Voilà. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, vraiment. Ça va. Mais ce qu'on m'a dit, on fout ta cagate, on tient des photos na ye. On tient des bisons na privé, to relaxango awa. To lukaye. Na combo. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Binomo bomoni, hein. Bomoni. Ka on a zone lobaza bate belé ba musu bazana musu bazo ka soni mbala sima boka soni te poto koyana be mission to koyana ba sujet o salaki mutu mabe o salaki to koyana ngoto zo benga na telefoni to zo solola soko mo be o ba salaki likambo mabe o mutu moko zo solo mabe o kwa ko lobele awa c'est pas la peine benga ka mutu futa ka mbongo te to koleka ka a to lobeli donc ba patron bo changer parce que dossier c'est comme ba maman paradis eza chaud po de la biso ba photo na privé. Toi na besoin kutuka ya kombo, là to kobeta ka kombo. Et puis si biso na adresse la société. Bongo madame oyo mutasana mukanda na opesa embongo te. Tantine, soki to yebi ka kombo to beti na internet. Et bimi. Tout va to ça appelle la photocopie mukanda. Ba pesi biso ngo o sambwe. Na kafa ko kata yo o sali saka batu dans le noir. Allô? Oui chérie, laisse-moi 15 minutes bébé. Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, maman. Bonsoir. On a pas dit ça? Bolasi. Oui, Bolaskin, oui. Vous trouvez à Kati. Oui. Merci. Merci. Là, mon disciple numéro 0. Ah, disciple. Numéro 0. Oh, disciple, non, si je suis quoi? Bien affilé sujet wana. Merci. Sujet kitoko na édition comme pas possible. L'édition congolaise za motema mabe moko mama na édition na mona na. OK. Na mona te. Na édition na ko beta na eloko ya ninga na nga moko bo cousine na ye. Donc ko la bango ensemble. Oui. Na beta na eloko ne chambre ko. Chambre dit ka chambre des anango 850. Oui. Soki ka mongo leki. O benga na téléphone pour yambia na passe kasa andima na zela na CDI, la zeli CDI. Oh. La CDI wana avaki na droit 1% patronage. Na kute kutuna mukana mazalanda kute. 1% patronage asali ba démarche si admission ndako. Comment ça ina moi c'est ka chambre salon. Ngaka ni na obeta de loko mais ça c'est pas condition de la mbongo wana. Ah non. Ah quand ça va chambre de la ka 800 ko, to kana 10%, 10% ça quoi 80 €. Le faut que ça rend le point de son na sali mingi moi 850 avec 10% na. Non, moi va 700 € pour ça na maboko na. So na hizo za pesa nga ata 250 za ko machina maboko na. Mais ça va 250 pour 250 €. Donc, ce que moi, le petit bas, ok, ça a fait son mono. 150. Ah, maman, on peut faire 150 pour nous. On va faire un moussou. On va venir sur 100. Eh! 100. Ça va au 100, on va sur la pédale, maman. Maman, pédale, on peut faire un peu de robaline. Non. Ma présidente, la tiki, pédale, on a fait souter, la vanne à l'angaï, la salle à l'angaï, souter, la vanne à l'angaï. Voilà. Si, t'as net dans ma cara, papa. Eh, là, on s'appelle ce minanga, monte dans la semi maçon, on appelle la commune de Mukana. Voilà. On a fait ce Mukana, ya salela. Ni la zabo, on a fait ce Mukana, ya salela.
La zone ça m'a camboana tout. La zone ça a la commune na lobi c'est que bien pour baboto là y. Ozo mo parce que y a ça qui n'aurait pas mis tout. Quand les kenda OK on renouveler on va confisquer. On qui t'est pas bien examen au fil. Si le bazon c'est là été. A comme psychologue ça passe. Ozo mo makambo. Ngasko na koma amuka na bon mata benganga. O yende ni nana kusaba fane loko nonga bi. On mais ça mais pour le moment on a la formation. On a la formation bien on a la formation. C'est stylé. On va dans la musala na sala na yo na betanga ba temple. On ça on va faire ensemble ça un problème. Si ça fait formation la ben on ça là mukane on a bien comme betanga. Loba moi makasi ya po ola moi malembe. Un problème. Loba moi makasi muke. Allô maman. Na bi loba moi makasi muke. So beta biso ni bela pe na beta ko so beta na okoto. O na obenga nga bien comme ça. Avant d'ailleurs tu dois cuisiner moi benga nga ava papa na mukana. Abengi cuisine paye. Oh mais ça est longo mais pour mes attention qui est comme ça. Akena ni comme ça banda pe musala a sala 8 sala pe to na sala nga la 8 sala nga bata muke. Toza 1600 ka batabana. 1600 ka pamonika ke trop pas perçu. Akata nga koto ala singa ka moi pour d'activité na moi mwana. Na mona ma bete. Oui, ça n'est pas foutu, on a le téléphone. Allô, Yaya, Ozati. Moi, on est le pied. Ah, mais tout le temps, on a dit maman. Ah, tout le temps, on a pas, on a garde, il y a oui, ça n'a pas pied. Il y a oui, ça n'a pas, à zone selinga, il dit pour ça, on a 80 €. Ah. Au moins, mon moto, hein? Bon moto. Bon Zambé. Mon moto. Il faut que bon moto, bon Zambé, il sur la carte. Nebo na sala kai nebo to continue sur le colalelo nyoso sala kangala binsa nyoso ya yeso ba futi na pied ye ma ye bu to pesa na 10% to mo lu change papa to lu bino change mbo na beni 10% na ipa ki na te ya ba ngombe ne so ba sala ba nini wa yo ki ope na lobi bo ba yo ki pe na bengi pe na ne po ba yo kande na oloba très bien on sali bien nyoso ba disciple na yo on sali bien. Merci. Voilà, tu as une émission awa, une émission paradis. Na paradis nous coûte za la raté vérité to kolobela nyonso awa. Ato boma mutu ko kolobela awa po nzamba limbisa ko. Na nzamba bete. Pona loba. Eze lo mo ndenga sa pona loba bongo te na paradis. Eza bongo. Bisous ma paradis. Bisous, merci beaucoup, bisous. Eza bongo là na bien. 2020 au défoulé na yo c'est bon. Merci beaucoup. Bongo penza ma paradis. Merci, bonne soirée. Merci pareillement, bye. Ouais. Bon, babi bambote sus na pondo limbondo kingasa na suka ndenge zalaka mère de fille fifi. Babi to zali bana paradis oye. Ma maman va se donner un oye. Nadine est de Panamos. Chaque maman va donner 3 tozali. Tu as 10 minutes to 4 10 minutes parce que nga na zalaka boyebit. Maman paradis aye mage ba benga kinga na mokili nga seme. Papa kalami ta kokota. Fona mi yebelaka ero makolo ngulu ero yo. Soki na kotumbela makolo ngulu ero wapi na papa. Papa fali makolo ngulu na yamba nano awo. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, maman paradis. Oui. Ngala ninga intervenir moi mukeno benga pa Angleterre. Merci maman nangai public ezoyo ka maman. To chikeli au micro. Bon, merci pour la parole. Ngala ninga na loba pona sujet oyo ya mbongo ndenge bafutaka bandeko bien te po bandeko bazanga mikanda. Bon. Nazana nuwana te. Biso en Angleterre ezana bato bazanga mikanda. Ba pesa na bango ba carte moko to benga ba voucher okokezwa biloko kolia na magasin. Mais soki ozada na ba biloko ebele na ndako net ba tomati ba mafuta ba gâteau ba biloko ba sardine omoni ke zamwa mingi okoki kozwa carte wana opesi muninga wa azana mbongo net biso ba bana boye. Oui. Osombi ba biloko alozwi mbongo opesi muninga. Ozomona. Allô maman. Babenga na WhatsApp. Nazana na maman na ligne bata WhatsApp. Nazo obligé au kata parce que nazaki na ndeko na WhatsApp. Limbi sanga ya ndeko appelle kota ki.
ozomona donc na carte wana bapesa neti na bangunda bapesi 35 livres na kati ya carte yo komona mbongo te donc na 35 livres wana tellement ozwa déjà babiloko ebele na bamagasin omoni kokomi nango ebele oza na esika kotia yango te oluki neti motu moko boye oyo akosala bacourse ozwi carte wana opesi ye po ye akoka kopesa yo mbongo ntango kopesa ye carte wana ekoma okende kozwa mbongo ndeko na nga aopesa yo 35 livres te azwa ta mosusu 20 livres apesi yo na mosusu 15 livres apesi yo tu peux imaginer moninga aza na mokanda te aza na ngunda ta mosusu alinga abombaka mwa ba 35 wana mpona 3 semaines ekokosala ye mwa mbongo moko ya bien akanisela ta baninga mwa $50 na afrika atindela bango mais yo moto oza na mokanda olie ye pena 20 livres opesi ta mosusu 15 livres omoke toza bandoki toa mitema te makasi toa mitema parce que moninga aza na mokanda te aza na droit ya mbongo te baopesa ye carte po azwa biloko na magasin mais placard na ye etondi na batomate amoni ke so na bino akende su na magasin nazwa lisu babiloko eye kobebela ngai na ndako awa naluka moto aza na bana apesa ngai mbongo ngai nazwi carte na pesi ye bakoyokana bien ntango ekoma moto azwi mbongo azwi carte wana azwi na ye babiloko ya bana ne na magasin. Oh là là, c'est pas gentil ça. Eza gentil te? Allô? Merci pena mama. Problème ezate mama ndeko. Problème ezate toyoki bazoyoka ye moko pesika zala yoki azape awa. Eza gentil te ndeko pesika conseil. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà. Même makambo oh maman paradis. Tu fais nazo kata bakote nga su na chombo ba bloqué nga chombo ngai allo 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 oui bien mais vous avez raison que ça n'a son qui allo oui non yo konga moko mais zela non bluetooth nanga voilà c'est bon allo yoki hein na yoki hein oui allo allo bon nalobi hein ouais moi naloba kombo ezate hein je na yo na naloba kombo ya te tout le monde a bengi allo ozoyoka na yoka bien oui allo ozoyoka oui nangaki na participer na mwa émission namoni bozolobela sujet ya bato oyo bapesaka bato mikanda bon nalandi baéchange ya bato nyonso namoni plutôt bazali nalobi boya bapele ekotide na yo mwana loba kombo ya te nalobi kombo oyebanga mbala moko ve na yo mwana poto akala nabengi parce que ve nanga moko aza na kati wana mpe azoyoka ve nanga grand frère nanga alianga mbongo 2 fois déjà mais ndenge aza bo azoyoka bana monde tie bolimbisanga telefone te mo bapele ekote ebele allo oui vie moni na téléphone oh nazo comprendre yo zo kota na ba flété c'est ça nazo comprendre te et ça la ba voix ba te belé mais ko kata o rappeler voilà pour la linga pela sili salanga mena ya baba quelque batu mi balé bon téléphone voilà allô allô oui bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Non, Chantal Poula. Ezangai, nga naza émission en direct. Oui. Naza émission ezangai. Allô? Allô, zokate. Ah bah nazo ko maman. Oui. Bonsoir. Bonsoir.
na vie le numéro Chantal Bola ezanga papa bengi pour l'émission pour intervenir yango ah oui na bengi pour intervenir na voilà batu bazoyo ko papa ba lando mukili mobimba loba en fait ngai na benga ki juste et la personne bonsoir na badnos ko la na personne bonsoir na yo et na benga ki juste pour na mekempe ko sola na yo parce que na yo ki batu ba pesi ba vina bango ba ko lo ba c'est bien bon mais après solution ezani omoni maman allô nazoyoka papa loba mais après solution ezani omoni parce que toko loba toko sala toko loba mais en fait pour la solution pour que makambango et se produit aussi. Kasi solution yango to luki moto bazoloba solution yango to luki tondo tshaba photo na bango sur internet photo fichara bango soka za na mwasi 5 basi 10 to tsheba stenyo sur internet pa futa mbongo batu oyoki oui nazoyoka voilà yango wana oza mambalo basute ya papa allô mais pour na émission ele kama mususu na téléphone amu ndigeza direct en fait donc qui perturber ngama mke teza en direct bat bazo yoko batutu ba yoko ah ouais c'est ça en fait une solution na linga na pesa za kini mama nga personnellement na pesa solution bon pas bien couper sa solution c'est na proposer en fait na proposer le moko boy na sens ni nga pour na moni soki parce que initiative aux yeux déjà au sein de l'émission au moins pour moi sincèrement personnellement non fait yo à 100% ils ont une initiative moins bien mais nga na proposer yo ce qui est ça idée na ko pesa yo en fait ce qui au qui na plus loin au suka no ngo ça ngo boto que no plus loin c'est-à-dire ceux qui au côté qu'on soit 2-3 personnes moko boy au bazar na ba idée bien au ko ça qui est botali moi association moko boy en fait va bato ba ko ça bazar moi et bazar moi ba facilité moko boy au ba ko ta ko bima ba bandi ba ko se lo mo gata moi 60 moko boy pour la ko aider bato c'est-à-dire mutu a rose la ba belie mbongo to ni ba melie mbongo ayebi mutango aye à poser problème naie bino à travers bino boluki moyemo boko sa ke pombo kama mutwana ou bien bo porter plainte ou bien bo kene na ndela mo ko sala ke a zo afuta mutwana mbongo ne en fait n'était ce comprendre na comprendre papa oza pa na idée na bien mais total ngo na bata paradis problème ça ça pa na idée bien papa merci pa na idée na o donc voilà on va proposer ça quand même parce que donc ça les a déjà bien parce que ngai pe na leka wana moni lelo na ebi ça bande comme ça leka wana et ça fait tellement mal et ça la vraiment parti qui au la mona tongo 5h du matin au ki osali aux 18h au comité au compter na mbongo wana au selon ma quand même qui que futa mwanda pour survivre même mutanga million mbongo et sur 100% ya batu basalaka na ba ngena wana tant mususu ko ba se retrouver ba roza ka tant mususu 30%. Tant sous 30%, tant sous 25%, tant sous 75% mo baba soufa ka ba bela bango bambongo pa ba ndeko na bango mo ba congolais. En plus aibi c'est yo na mukanda tu ni ti mo mela bango bambongo. OK. Problème exact. Merci beaucoup. Merci papa. Dans ça l'émission mo to lukela ngo jour émission unique maka ya bato ya ba papier na bato ba mela bato mbongo to lukela ngo jour total ngo na paradis. Problème exact. Merci beaucoup. D'accord. OK, au revoir. Bonne soirée. Voilà, Kata. Quoi, bébé va bloquer au début. Allô? Allô? Ouais. Vas-y. Voilà, bilimo boyoki. Ba réalité, on met ça dans la poto. Ba musu ba ba 30 000 euros, ba 40 000 euros. Il y a des euros à 40 000, 50. Mais sur le yebisi mutuka, on a 50 000 euros ndi maté. Parce que y a ka bon pa nini confiance. Azo confier au kaka.
na kopesa yo yo bozo kende musala na ebite bakanga bino na bakisi ne bana bakisa ba domination hein pour comment muto comme na nyongo na yo na mususu exemple ya 5000 euros musala repa na ye donc yo comme na disasa dans la fin du mois fonctionnaire ba futa côté metoza na mboka poto non donc yongo sujet na biso zala ki bongo merci mana bato bobengi donc nazo kata kala tester Angelo soza ki vanda kala musalo la ki pongi dodo voilà donc voilà to esi ko na baso ba pesa ka batu mikanda ngabe na kati ete na zomi bimisate biso to pesa ka batu mikanda to za na mikanda muninga nde to yokike muninga salaka ozo pesa mbongo boy c'est pas bien. Donc émission to kozonge l'émission mais émission za na jour nango date nango mukolo nango heure nango wala to solo na famille paradis to kote nango réunion heure nango mais c'est pas bien ba patron boy barande zana et si na ju des photos quand na solo na binobe na ju des photos ba patron mo pe na yebi bozara posara to ba blon na chafaudage ba kota ba barbes kuna ba tindelinga déjà des photos. Bongo papa yango déjà benga ka employeur na yo o tikana na banyongo na bango ke to solo la na pesa ko tambongo à crédit chaque fin du mois ta 50 avant na leka na famille paradis avant na leka pa maman paradis po boko leka bino bozala kaka boy soka mission rando ale bino wane bosoba lokola banzoi soka mission banyongo batu ndiye bokima ka kongolo linga conseil te kongolo linga ba lo bano vérité te ngabe na otika bino te na tika bino mokili na ngane bozo bebisela na mokili na to kokende na ba patron to zana bino kaka boy oh patron oh yibaki lo rabat oh okende ko donc nyonso ba ka o nyonso za ma bezo sama na potoir eza na Congo to ko ya na photo to bambi photo na auto tie oui chérie bébé viens chérie on continue la caméra te to ko bamba photo na yo awa na vu déjà des photos. Zéro pesara mutumbongo na ye. Zéro zana mutema malamu te. Ba musu bazana ba papa bateka mapango na gisasa bandeko nanga. Omono aya poto atinda rambongo te famille loka ya beba. Nzoka ne faute na ete faute ya patron. Patron futa rate ya tari mutema na patron wana bandeko nanga. Aya poto sala na mukanda camarade na ye wana. Apesa ka mwana mwasi na mbongo te ma ya bazana espoir. Bakamadi pe mususu bakoma mitema mabe omona bakoma bakisa ba domination omona ya domino yo sala bon comment muto okoma nyona 5000 okenda ga musala na ok lundi ok mardi mercredi do ozo kende ka ozo kende me nyongo zo pesa oya kuto osala ki na janvier apesi yote moke ya février apesi yote o sauter ah non ezala kate bozala mitema malamu wana bozala mitema malamu yoko pesa ka batu bambongo na bango so muta sali pano uzala pitié pesa mbongo na 1200 pesa mutu 200 na 1200 pesa mutu 200 euros mais yongo na éviter congolais na éviter bozala banani yango de yo soko monika mbongo muta ide mba moyeo donc na somba basket na futa boy même mbongo na yote leba ke no funda yo na pe ale café katani yo okomi na galère okomi okasi camarade na ngana pesa ka mukanda kasi yem da bebisela na makambu na ngate yo moko parce que ça na ba fi ba petra ba plobo primel ba mbona bango afundi yo vraiment ofunda yo akeno na suka akeno o shosho donc bozo mona ba papa ba patron ba tonton bazo souffrir na poto abimaratonga na mugi 5h atiki mwasi nena bana na ndako afutela ka chambre afutela ka ndako batikela ndako pa mutu azape na famille na yele msuna kisasa la kazo apana ko sala pesa mbongo na ye na fin du mois pesa ye so moni ko pesa na mbongo na to ko futa batute mais dimine batute na société na ote ko dimine batute yo ka avantage ba mona ko to 4 téléphone ya Samsung na ya iPhone lo ya pa mo so poser na mesa allez opposer ngo wana iPhone Samsung au vandi patron allez mbongo ba employeur ozo kabela ba makangu na yo allez ba employeur ozo se retrouver bazana na passe na mandako na bango moya bali ezate c'est pas bien c'est pas gentil hein c'est pas bien donc to bandake mission na biso na moni to rumeli mère de fils apto signe to 4 na modèle to comme na un rokata bana paradis bo sala signe parce que ce de bito ya to bando yambaka ba pela na lobi na beta pct so na sala mission oyo na sala mission na nga boti ko benga na mamba rando awa s'il vous plaît so que j'ai mission rando bo mona ba komi rando o eze mission ya rando te eze mission te bo benga bo finga ba disciple nga na linga bino mingi
Mamsou na yebi bino te kote bozali pour maman paradis mukili nanga. Oh, toi cité toi un peu. Et te sona bien en finanga misu. Oh. Et on dit non la ligne entre 22h. Et on a pour nous de tout ça. Tu comprends? Dans l'émission, ils ont finga te, ils ont critiqué awa, s'il vous plaît. A to ça mamba paradis ça a un problème te. Donc ce que benga to sur la sujet, to sur la mire, to sur la sujet rando te awa, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Pour les monsieur dans quatre le téléphone, bon mon maman paradis, alors quatre la disciple le téléphone, voilà. Donc le bon comprendre, baba, bon comprendre l'émotion nanga, dans un prince nangai, hein, jeune fille azate. Et on y presse dans la prochaine émission, bon mon presse ma quelle est les arrêter. Pour tout ça l'émission est bien. C'est bon bébé, viens, arrête de fâcher s'il te plaît. Alingana ganga te, sinon le baba casse non silica. Allez, vas-y bébé. Allez. Vas-y regarder bonne. OK? Donc voilà, on a comment tika langa bino. Et ça que tu bête les bino c'était troisième photo mouton na yebiete. Abisa face à ba malien. Na yebiete mais troisième photo y a ba patron kaka. Kasi comment la linga boya zo tinda en même temps zo la ba solution zap mais a tinda ba photo. To za droit la sema photo boyete ko photo kota. 3 photos na zuto kota to bandi ko détailler. Famille na wapi, kombo na nani, société na pas ba tinda photo ba tinda na ba kombo. Donc to zo beta. Boya ba patron to zo ko bamba bino awa kalate. Ba patron bo sala. Non pas ça va tumbote hein. Yaka. Tu cries trop là-bas. OK? Tu cries trop, tu fais trop de bruit là-bas. Il y a 5 minutes non 4. Oh moi na ndenge ni no bébé na ngao. Eh prince. Quoi ça nga beta nga makofi na live. Eh prince na bona nga. Nga beta nga makofi. Voilà. Ba felange zo salade. Voilà. Il y a un moment appelle les quotas qui awa. Il y a un autre ticket de numéro toujours na page, numéro zana na page zana Chantal Bola et na paradis ba star pe to ticket de numéro na pona ko benga. Numéro bo benga maman paradis na WhatsApp. Soki na za en direct na komi lelo en direct ya boye. Lelo ya boye nyonso to ko solo la numéro téléphone eza benga to ça la émission. Ozana sujet na yo. Mais ya mabete ya ba sujet. Bon, reine, là, on a vendu que tous les sujets, n'a pas mboa, n'a pas ndeke, n'a pas ngembo, n'a pas ni na rolokotate. Vous en a sujet, n'a bien, ou camarade, nous avons une passi, ou ba botola yo mobali, ou mon a ndengo rolobate, ndengo ko défoulete, au bengi na téléphone, donc, émission Zoya. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. N'est-ce que l'autre soli sujet, il y a bateau ba pesa bateau mikanda ba sala après so sumbongo te. Akomo lukelo makamba komo bundiso bitumba. Akomo finga yo. Na ba patron o ba sali sara bateau dans les noirs tozoloba. Na ndenga mulili, na ndenga butu na tinel, na sous-sol. Toloba bongo poso to lobi ba français a o mabe. Bo futa bateau te mabe. Mais ça na ba patron mususu ndenge maman mususu a ko loba ndeka mwasi ke mobali na za patron futa batu banda sala société na azana problème na ba employeur moko te a futa ba employeur na bien futa ba travailleur na bien. Mais ça na ba zéro mususu ba futa batu bien te presque so ba tena mususu na 50 to ko longola mususu 45 bango tout baza mabe to bombi kaka 5 o baza bien to yebani peuple congolais to yebani na bino ba congolais boza vrai mitema mabe bino bolingaka te surtout muta sa la société te avancer te surtout yemo mutu so sali société alors comme bébé sa société na zongi susu ndamu nde kwa moi sa to lobake eza rappel faut ça va patron te oui quand on a besoin la raison faut ça va patron te au moins bino ba mususu so ebi ko za mukanda to sala pas zairwa ko ya retard il faut banda musala 8h yo ye 10h po ebo za na mukanda te ponini vient nanga yango na pe mabe wana pe bomaka misala bato vient nanga ozo ya musala retard ebi te na retard wana to sala ngabweko ero koma musala ba côté yo laisse ko sala bongo ozo ba retard. Moi, appelle le soko lingo qui était pour épiquer ça dans les noirs. Pas pour l'ande là haute. Le soko fatigué mais yebaka ko déclarer bon la fin du mois te. C'est que yo mo konde mkolozo kende misalate. Mbongo no peso dimine.
Na bateau baza sérieux, na patron baza sérieux. Voilà, c'est comme ça. D'abord, ça l'appelle sérieux en même temps. Moussale bandara 8h, comment 8h? Yebela gêne on la mukela. 8h, nga fona comme 8h. Ça rate que, nous sommes bien. Oui, rete. Comment 8h? Pour va foutre ben bon, sur patron baza sérieux. Yo mo même moussa na sérieux. So za sérieux. Ba ko même moussa la sérieux. So za no moins sérieux. Ba ko kumbelo pe na ndenga ki moins sérieux. Voilà to beti ki c'était côté ba patron baza bien. O ba futaka. Bo ba zera moussa de baza na ba yo bo ma misala bato. E bi ko za cousine na na société. Allez, azo ko sale pa na zo ko ba reta, azo ko bebe so makambu na bato mususu. Donc zero za kana ndenge na ye. So ko pesi ye gauche, ya ko beta droite. Zero za kana ndenge na ye ka vivre na makambu ne. Ezeka moi conseil. Voilà. Yango lelo to lobela mingi te po be mission na fseno be mission zo mutondo solo la. Po ba bengi trop ta ba message na kutu na paradis. Na fseno kutu ba message ande so na bandi ko contrôler ngo lelo. To beta ti 2032. To contrôler ngo ka. Po ka taka mukili na paradis partout na zana ba message ba chinois, ya ba togolais, ya ba sénégalais, ba japon. Po ka mite na lo ba Sénégal pe na na ndo ba na zo ba munoko na bo kamote. Na ba malien tout to lo ba ngo a. Donc c'est comme ça, voilà. Ngana moni, na komo tika na ngabino na pesa ba mbote na ba oyanga. Allô? Allô? Na moni na mo pesa ba mbote na ba oyanga. Donc merci na ba obo kota ki bolandinga. La msuba to ba banga ki mama paradis azo ya mama paradis azo ngeli be mission, mama paradis sala be mission. On est sur le ngama paradis au sala. Donc la pesi bino mbote ba obo kota ki mère de fille fifi. Na bi ko suka za ba gros bisous na yo pondo limbondo kingasani ya suka. Ba faux profil na ngani yo sona lela bino ba na pesi bino mbote. Ba o WhatsApp famille paradis bozwango. Shagi mama abwale na 3. Nadine S de Panamos luta zinga motema robingele petit nanga njela tingila malu tingila na mona gile bobenga nga to ba bisou na bino Esther Angelos bambi mumbo ba bisou na bino famille paradis papa paradis pe na pesi yo mbote magayo kota to landa ngaite o kota biloko te me ozota mbote obinini yo l'exango ka bon ba oya ngape mère double Fanny bele na mona Fanny na moni chacha dokolo na moni Myrlène Michouri na moni pe petit na Myriam voilà ngala kati vidéo mona ya mbezate émission Sili lobby papa naza désolé monsieur Sili y a pas d'émission parce qu'il faut na kipenda kuuna kipebana voilà. Je suis désolé, Moutobengi, Tokutana Bino, Lobby Monsieur Zate, mais non, c'est kaka. Ça dépend quand tu la mukela, ça dépend quand tu as un message, tu as un paradis, ça dépend. Bah, chinois, n'a pas si nous avons Karine Mokonzi la baronne. Yéléo, et soir à Bino, tu me soir, et ça appelle leur hôtel. Voilà. Yabino wana ba japonais ba chinois ba malien mboka mobimba ba oya nganyo so mokili nanga mère double pe na pesi mbote belé de gros bisous na bino nga vraiment na tiki bino yaneli munduka motema keveka muzuna et rata jamais et ko rata rappel jamais double H bibano kito ndenge zalaka il va masalanga oboti mwana mwasi sepela te voilà bon nga na tiki bino là qui peut prince bon monika prince nenga gangi na désolé ne petit yaki ya gangi mo ki mama kele la petite je suis désolé mais prochaine fois et vous allez porter pour tout ça la émission vraiment vous avez émission to repanza ba sango to relaxa ba photo ba to ba to zobim ça va via ba tout ah on émission oyo donc voilà et ça nga ka émission to kene na TF1 to za li susu to beleli ba célibataire oza célibataire à moi si oza célibataire à mobali boyo ka sonité bo contacter Shagi maman abordé na 3 bo contacter bango parce que tout ça na mboka poto to na mboka si ya complexé te oyo ka la mninga complexé mabe bo fungwama to mona mambele ka ba TF1 awa to na mboka mundele bo fungwama je fungwami donc ono so za na sujet za na passe nini mama paradis za na liboso na bino to fungwala bino loko munene page za wana to loba ba posa na bino ozo bela malade ezo sila te to luka pasteur to za wana to sala o boye o basluke ko ba problème benga kaka to zana voilà mais bo benga na ndenge ya mabete pona mwana bo bengi ata 10 appel le coach papa musuna yambite to benga na ndenga calme na ndenga bonzambe ngana tiki bino ba one so bolandinga o bona blessé bino lelo bo limbisa o bo kamwe lelo bo kamwa rate o aza reine mama paradis mutu mabe
Voilà. Donc, tous ça, on a des missions, tous on a des missions. Des gros bisous, Nabino. Bon, la bonne sanité. Jibem Piana, Kofi Olomide, Werenson, Ferregola, Fali Poupa, Fabrigaz, Robin Mundibu, Nani Sus, Karine Mokonzi. Na basi so batangi kombo na hote na ba artiste mboka foye bara Karine Mokonzi nani susu to rochana na kati bazaze bele o mwana na telemagi na coin soki note soki nani ye wana soki ESB ye wana to che wana ba artiste to a Congo to kotaka mama mbilebe to ba sala suba musique te donc tozo ye su ko la ba artiste album e bimange bele na mwana ba boaki ba la coste ba boaki ba nga fona ya ko juger fona ya we ranto na boaki na moni papa chéri moto pamba Jibem Piana yo boaki ka ndamu papa chéri ozolamba be o boaki ka ndamu to ya ko solango totala wera na Jibe na betra musique bien to ko solo la ba fani ba ko benga to sa atendeni bon Kofi na Fali pour ba rumba pe Fali amo kena ngo pe amo kozwa papa amo copie papa be ndeni to ko sala pe boy bon faire gola Jésus de Nias ndeni na boaki bon yena nani na yemba ka bien to kende bon tozo ya donc téléphone ezali ba fanatique a Jibe le to ko chap nini pano Jibe na wera boko benga be bata Jibe bako benga bata wera pe bazali to ko benga boko défendre voilà c'est comme ça. Sur la papa chéri neni papa chéri bunga kima papa chéri sala li bon modèle pas monzo bimate bon le wa de la soirée boakaki ba fantika papa chéri bozala kaka bolinga kaka papa chéri sulutani motopamba bon we ranton pa boakaki ah bon vieux pas lingo tika te lit contre les vieilles ça tika ta yebe ka bala mike vient na ngia manasima to kotala pe esa beti bien esa musique wera o beti bo yo ke on bien to ya ko solo to ko benga ngambo na panzaka sango na yebi na ko juger to ya ko benga est le roi de la forêt beti bien boza sir to yebe la ngoso igwa beti bien voilà c'est comme ça donc tout ça là ba sujet mimi ko na attaquer na ba musicien parce que ba musicien na moni bino ba tchebino kate banda ba bazo bina na désordre bo bina sa ba désordre na ba kingulu to bina to za classé mon pa boiraki to ko lobela bon ya mon pa on a wera nini ça la succès. Tolo bate pour la vérité te so bando te to solo la vérité voilà paradis to ya solo la bandule man l'aime sous prochaine émission to sur le musicien émission auto beti lelo to repesa bino pe jour to ya aussi ça ba réponse nango jour to ya ko beta présenter to kata to continue ngo pour banyongo zo leka tange ba patron bazana ba société bazo sala biso be to zana sima c'est comme ça allez de gros bisous na tiki bino. Mambote Belé, bonne soirée, bolala bien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui toko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui toko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.